Shalom, 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 bien-aimé dans le Seigneur, shalom, tokomi, na moment, yako bonde l'ensemble, moment, ya culte, nabiso, ya pourquoi, avant, yako kindekolala, na moment, dekonangai, cause à la distraité, et soit concentré, bien-aimé dans le Seigneur, tikanan, oignon, sozali, kosala, soit quelques minutes pour être, tomi, présenter, l'uboson en zambé, avant, yako kindekolala, et tout comme maintenant, il y a prière agressive du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur bien-aimé. Dans le Seigneur, c'est la prière à ne pas négliger, la prière à ne pas louper, la prière à ne pas manquer d'eko oyanga. Yangonde toye, n'a pourquoi lelo, zala concentré bien-aimé dans le Seigneur. Na pourquoi lelo et Zalimote Philippe Pété na kambayo na prière oyonde konanga partager na bande konsusu et bon invitaka bande konsusu Pété baya était avant ya kokende kolala et zali prière OK basaka na ranangote Pété tokolala ba conscience na biso et kosala te yangonde ezali moment o munguna azali kosala makamingi et yamabe. Et bien aimé dans le Seigneur, tokozoa quelque temps avant tokindekolala, to se présenter liboso na Nzambe toyaka biso toyaka na culte na pourquoi culte elinkoloba un moment où tozali ko rendre gloire et pas une Nzambe, moment où tozali ko rendre puissance et pas une Nzambe, moment où tozali ko rendre honneur et pas une Nzambe, moment où tozali ko rendre hommage et pas une Nzambe na biso. Tokozala reconnaissant du bosso dans Nzambe abatté le biso pendant toute la journée, bien-aimé dans le Seigneur, et les alipé moment où que toko singa bolimbisi et pas une Nzambe pour être tola la malam. Donc toko mandana na prière d'ouverture, bien-aimé dans le Seigneur, nasima tokoyoka maloba Nzambe et tant aussi sa koyoka maloba Nzambe toko kota na prière agressive et proprement dite, bien-aimé dans le Seigneur, tantôt aussi sa prière agressive, tokotika, butu nabiso, namaboko dans Nzambe prêté, tolala, nakimia, bien-aimé dans le Seigneur. Yangwana, bien-aimé, cause à la distraité, et zala concentré, et de kolanga, tikana no nyoso zali kosala, et zali moment tekeno, et ezali loko la émission te bien-aimé dans le Seigneur, mais ezali culte était et sengeli ote okota na prière toko bandanano kotika moment oyo na maboko na Nzambe bien-aimé dans le Seigneur et quand la vie se place aux ailes sois concentré bien-aimé dans le Seigneur et c'est le culte du soir qui a déjà commencé bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Tobandi kotika moment o na maboko na Nzambe ete Nzambe abanda na biso pende asuka na biso ete Seigneur azwa contrôle ya nyonso tozobondela na kombo na Yesu Père de gloire moment o na maboko na yo du début jusqu'à la fin yonde uzala Nzambe na biso apazwa contrôle et ya culte zwa contrôle ya bandako na biso ndeko na ngai bondela ete Seigneur azwa contrôle ya ndako na yo na moment o bien-aimé dans le Seigneur, et c'est un moment crucial, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que Tangoubana Nzambe Bazali Kosangana, Nengeto Sangani Boui, attaque Tozana virtuelle, bien-aimé dans le Seigneur, Tozali, et Seigneur Azalina Biso, attaque Tozalina distanciel, Azanabiso, bien-aimé dans le Seigneur. Yangode Totik, moment où dans ma beaucoup là, Nzambe, Seigneur notre Dieu, soit contrôle à Nyonso, du début jusqu'à la fin, prêtez au Jalin Nzambe. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, tout petit moment, oh, papa, soit contrôle à Nyonso, Nyonso, ils allaient confesser comme bon Nzambe, vous allez ko benganango, na pourquoi lelo, au nom de Jésus, nous y a Nyonso ya moulili, batak Nyonso ya moulini, to repousser yango, au nom puissant de Jésus, Alléluia, Seigneur notre Dieu, au nom de ses alliés ayoté, et à la musique cannabis, na pourquoi lelo, Alléluia, to belemi, bien-aimé dans le Seigneur, tous 8 ans, et toi adorer, Alléluia, avant ton quota, na prière agressive, adorons le Seigneur, bénissons-le, le Seigneur de puissant, créateur du ciel et de la terre, les deux qui vivent éternellement, Nzambe oya pesio nanga, souffle de vie, na pourquoi lelo, et bele bakoufi, pendant la journée, Nabutu, bala mukite, mebio nanga to la mukaki,
totelemaki tokendaki na misala na biso kumisa ye na pokwa lelo Nzambe Mosantu, le roi des rois, le Dieu qui ne peut en aucun cas changer. Tu es le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Mo bateli abomonanga, papa soki o batelite, mo batela ko batela sepamba, et par ndekonanga, bondela kumisa e pona santé aux anango. Tuna ba oyo bazali ko bela na tango oyo bazali ko mona ete mokile suki ndekolanga kumisa e pona santé. Alléluia. Nzambe, papa la commission pour la santé, madame Opesinga, tombo la mongongo. Est-ce que tu peux monter dans la prière avec moi? Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir, bien-aimé dans le Seigneur? Tombo la mongongo na yo, et Zalinda kunayo, et mon côté, à côté les médailles, et téléma, ce que mon que non, le collecte comme il va héros. Et ils ont dit, ok, les diable était bien-aimé dans le Seigneur. Zoa position idéale pour adorer Nzambe. Zoa position malam, bien-aimé dans le Seigneur. Tombolae, Nzambe, alléluia. Mosanto, Nzambe Munen, alléluia, bien-aimé Tobadiko Belela. Présence naïe, Katna Bomo, Nabiso, Katna Bandaku, Nabiso. Papa, que ton règne vienne. Tozobelela règne naïe, Katna Ndakunayo, Katna Bomo, Nayo, alléluia, Ndekonanga. Alléluia, Bossana ma problème, Bossana ma difficulté, Bossana maladie, Tombola Yesu, alléluia, Bible le biete, Aladiko Vanda, na louange ya peuple na ye, to loué, to kumisaye, na pourquoi lelo, soyons reconnaissants envers notre Dieu. Alinga kaba ingrate, bien-aimé dans le Seigneur, to kumisa, kanisa talika moko, o Nzambe o asalelio, bien-aimé dans le Seigneur, pour na kumisa na pourquoi lelo. Alléluia, papa, na pambolio, nos santos la lola, que ton règne vienne. Alléluia, tous allez ko élever sous na banda kuna biso, bien-aimé dans le Seigneur, bitumba mingi, tous anango, ezali ete banda ko to ko vanda, ebele banda ko ezali ba maison hantée. Ok, diable a vendé la, tozo belela, règne Nzambe, présence na ye, Seigneur. Alléluia, tozo tombo la yesu na banda kuna biso, ndaku na yoana, ete Seigneur a régné, a zo contrôle ya ndaku na yo, Seigneur zo contrôle ya ndaku na nga, au nom puissant de Jésus, le roi de rois, le Seigneur de Seigneur, tout commissaire bien-aimé dans le Seigneur, prêtez à commissaire bisoban ensemble, ya fait les bien-aimés dans le Seigneur, talale l'autre commis, et aux obons de l'ensemble de Azo Kayo, commissaire, n'a pourquoi les lots, tout ça je le monnaie naïe, qu'on a soit sali, banda tongo tina, n'a pourquoi oyonde qu'on a, tous commissaire isuso, banda mbula oye banditi les lots, azaliko bate la biso, bazoa janvier tim koloalelo, combien de bateaux va koufi bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, oh belaki, oh biki na maladie, alléluia, Hosanna bon, bien-aimé dans le Seigneur, kumisaye, peut-être à l'Inzambe, bien-aimé dans le Seigneur, to sengi mawanaye, avant to kende kolala, ya, et peut-être sokaye na butu, alléluia, akutio na masumo, tikali, alléluia, peut-être sokindo kaye, peut-être akutio na lisumo, et affinio, dekolanga, et tozo senga mananzambe, likolo na biso, Seigneur, pardonne-nous, et pitié, Seigneur, nous sommes tous tes enfants, Papa, pardonne, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains, ne te souviens pas de mes péchés, ne te souviens pas de mes erreurs, ne te souviens pas de mes manquements, ne te souviens pas de mes désobéissances, pardonne, Seigneur, car il est écrit que si tu gardais les souvenirs des iniquités, ô éternel Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi. Limbi sangai papa, nazali mwana mutu, abole mbulanga, o misnanga na mon, o nyonso na kanaki, o nyonso na lobaki, o nyonso na sali, o epesi lokumute, Seigneur, pardonne, et pitié, Seigneur, et pitié, Seigneur, apa na sengi mawana yo, na pourquoi lelo, mawana yo nzambelanga. Alléluia, il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alléluia, Seigneur, pardonne. Alléluia, et pitié de nous. Alléluia, il est encore écrit qu'il a été offert pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. Mokola mokazo senga, justification na yena pourquoi lelo. Seigneur, justifie-moi. Et papa n'a trouvé grâce na mis na yo, na pourquoi oyo.
na trouvé grâce kwete yo jali nzambe papa limbisa limbisa bana nanga limbisa famille nanga limbisa ba proche nanga limbisa Seigneur peuple nyonso pesinga etena kamba papa limbisa bango papa kotangela biso mabete yokamawa tobeleli makila makila na Yesu epeto la biso tozombela makila o amelisi bana nanga makila makila Yesu Kristo makila oyo epetola makila makila na elonga makila na elonga au nom puissant de Jésus totomboli mbendele ya makila na bandaku na biso etetango mungu na koya akuta haleluya makila na Yesu etelema makila na Yesu eloba na faveur na biso il y a la puissance qui est dans le sang mais à la partage na biso et aussi il y a la victoire dans le sang alléluia bien-aimé dans le Seigneur obéléli la victoire qui est dans le sang de Jésus et à la partage na biso et à la partage nanga au nom puissant de Jésus alléluia. Alléluia, Abelelio, papa, Abelelio, la victoire. Victoire est accompagnée dans tous les domaines de ma vie, dans toutes les circonstances de ma vie. La victoire, Nandako, Alléluia, Naba démarche n'arion de Konanga Belela, Elonga, Elonga Makila, Elonga Makila, Napoko, Alléluia, Elonga Tina Otoye Laka, Yaya Poko, Ezali, Pwete, Toza la Balongi, Pwete, Toza la sécurité, protection spirituelle, Yango de Tozo Tato, Elonga, Alléluia, Nabisika Nyonso, Baki ko échoué la bisika nyonso ba échec nyonso ezali ba échec répétitif nyonso ya bomo na yo tatule elonga au nom puissant de Jésus elonga ya makila alléluia na malade wana tatule elonga na ba démarche na yo tatule elonga ya makila ba longa kikuna na likolo pona tina ya makila yo pe elonga na ipena longa pona tina makila au nom puissant de Jésus alléluia yangone ba bonde la kabo na pourquoi bien-aimé dans le Seigneur akayibito bele molimo santu na zombe molimo santu na zombe atele misabiso ya ozala matinda te ozala ya côté les mains tolandela la kayote na sima telema molimo santu na zombe toi qui fais de tes serviteurs de flamme de feu salangai flamme de feu au nom puissant de Jésus salangai flamme de feu telemisanga apana prière ya pourquoi apa alléluia tozo pelisa moto ya molimo santu na kati ya ndako na yo ndeko na ngai na pelisi moto alléluia alléluia Seigneur vie de prière nanga ekufa te elemba te Seigneur activez ba don spirituel kat nanga cher Saint-Esprit de Dieu activez la faim et la soif de Dieu kat na bomo nanga activez Seigneur notre Dieu et la passion de Dieu et nazala mutu o ke na kangama na Yesu akangama na Yesu alléluia bolimo santu na Nzambe telemisanga na kotanga maloba na Nzambe pesanga mayele pesanga bwanya alléluia et laissanga esprit ya sagesse pe ya révélation apa illumine toutes les zones d'ombre de ma vie apa komisanga sensible spirituellement azala malemba te Seigneur nazala matinda te Seigneur alléluia telemisanga au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons. Il est là, il est avec nous ce soir. Bien-aimés, dans le Seigneur, yaka pokwa nyonso kozangate, pokwa nyonso yaka topelisa moto bandaku na biso, moto epela bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, dans le Seigneur. Yangonde, nanoto silicité de notre pesaki programme, toko yoka parole de Dieu, toko kota na prière agressive, et puis toko tika butu na biso na maboko na Nzambe, bien-aimé dans le Seigneur, kozangate. Ndeko nanga soki nano, osabona na yote, sabone na yo na pokwa lelo, bien-aimé dans le Seigneur, vous partagez, na ba réseaux sociaux na bino, sale l'Nzambe, et Exode 23, 25, Zambazolo bake, servir ngai nanu liboso, avant na pambola yo ya toluka ba bénédiction na banzela nyonso bien-aimé dans le Seigneur bolaike bosala ba commentaire bien-aimé dans le Seigneur yangondi etina otoelaka na pourquoi la prière à ne pas manquer, la prière à ne pas louper, la prière à ne pas négliger, ko négliger yangote de konanga
wana nde diable nde moto asalaka bongo ke okoma bongo po ete eloko ya liboso diable abundisaka na bombo ya bato oyo bandimela mpenza na solo ezali la vie ezali la vie de prière soki vie de prière na yo elembi haya azwi yo malamu yango nde ndeko na ngai kozanga te na psaume 133 verset 1 tina 3 elobi ke ntango ezali elengi ezali kitoko po ete bana na nzambe tozala elongo ntango tozali ensemble yango nde nzambe akisaka babénédiction na ye yaya kolanda nzoto te kolanda diable te yaka ntango nyonso telema na bapriere ya boye ndeko na ngai bundisa pongi bundisa pongi bundisa bolembu kolanda bolembu te kolanda priere oyo te ke olaleli na mbetu ndeko na ngai obie soko omoni ke position nini oyo ezolalisa yo yaya yango ntango ozosala bongo Molimo Santo akopesa rapport malamu yango nde Seigneur akotombola yo yango nde bien-aimé dans le Seigneur sans plus tarder tokomi na moment ya koyoka maloba na Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur tokotanga maloba na Nzambe na pokwa lelo maloba na bomoi maloba na nguya maloba osali ezali komonana na ezali komonana te. Bien-aimé dans le Seigneur zala na Bible na yo bien-aimé dans le Seigneur tokotanga maloba na Nzambe na pokwa lelo avant aussi ça quitte na biso avant tokota na prière agressive du soir afin que to attaquer pe ba nyonso bazali ko attaquer biso bien-aimé dans le Seigneur ne sois pas distrait bien-aimé dans le Seigneur tozali na temps ya guerre basakana nango te munguna asakanaka te bien-aimé dans le Seigneur yango nde zala la Bible na yo zala disposer tina oyo tozali koyela na pokwa nyonso ezali mpona tina ya combat spirituel ezali po ete ntango wana oyo monde ya ténèbre emonela biso ntango wana ezala lisusu te bien-aimé dans le Seigneur yango nde prière ya tongo ezaka tobondelaka mpona kosenga kofongola mapamboli me ya pokwa ezali mpona protection na biso parce que nase nayebisa bino ke butu ezali moment moko ya mystique ezali moment moko mystérieux ezali moment moko oyo ke conscience ya mutu ezali ya kolala yango nde makambo mingi esalamaka na butu yango nde na prière ya boye ezali temps ya kosakana nango te bien-aimé dans le Seigneur ne sois pas distrait simba Biblia na yo bien-aimé dans le Seigneur tokomi tango ya koyoka maloba na Nzambe maloba na bomo maloba ezali komonana na ezali komonana te bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous avez la Biblia na yo bisika ozali nazali kolendisa yo tango nyonso ete Luka ete osomba Biblia ya papier pona kosala ba étude biblique ete Nzambe azali koloba ke peuple na ye ezali kokufa pona kozanga koyeba ndeko na ngai soki ozana boyebi te Nzambe akokonfie yo te makambo minene nakozongelaka yo tango nyonso pete olamuka kote wana pete lelo ba église ezali ko privilégier prière ezali ko kote matin ya ke bato bayeba maloba na Nzambe te ba enseignement ezali te bien-aimé dans le Seigneur mais tango muke oyo tozali koya pokwa nyonso awa yaya kokasete ke pete ozali ndako na yo ozala kaka ndenge ozali wana zala na Biblia na yo pembeni zala na responsabilité wana ndeko na ngai ezali très important pour Nzambe na pokwa lelo bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous avez la Bible na bisika wana ozali zala kata na 15 minutes tia 15 minutes pembeni tous les jours ya kotanga Biblia bien-aimé dans le Seigneur ezwa tana yo ete otanga Nouveau Testament nyonso aussi ça attaque que aussi otanga zongelango susu pete et matière ekotayo malamu bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, sans plus tarder, na pokwa lelo tozali kotanga maloba na Nzambe maloba na nguya maloba na maloba oyo esala oyo ezali komonana na ezali komonana te bien-aimé dans le Seigneur. Aussi to banda qui t'aime oyo ya la prière la fois dernière bien-aimé dans le Seigneur ne sois pas distrait et fongola mato inayo oyoka la pensée de Dieu n'a pourquoi lelo mais diable a lingaka teke bana bato ba la pensée de Dieu c'est que Dieu veut et c'est que Dieu ne veut pas bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi Atiaka était Batubamona était par tant il y a parole de Dieu ezali na tinate nekolanga encore une fois
fois ezali faute. Totanga qui la fois dernière namukanda ya Ephésiens chapitre 6 verset 18 et on déplace tous allez continuer sous bien-aimé dans le Seigneur peut-être oka maloba oyo ezali kuna. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le vie était tous nous na forme peut-être la prière ezali moyen aux zombe apesa biso peut-être tous se communiquer naie peut-être tous se communier naie. Bien-aimés dans le Seigneur, yangonde les premier ennemi, il y a prière, c'est notre corps. Nous autres, bien-aimés dans le Seigneur, elingaka prière, nous autres, elingaka prière, ennemi ami balé, c'est le diable. Yangode ba collaboraka, ba travaillaka ensemble, pour être yo au bon de la tête, pour être yo oye ba ko bon de la tête, pour être yonde oye ba tina ya prière te. Ya ce que le sur na vie na yo, bien-aimés dans le Seigneur, soit un homme de prière, soit une femme de prière. Ceux qui osent aller moutou ya prière te, et ya okone sur te, bien-aimés dans le Seigneur, c'était que des hommes de prière, des femmes de prière, bien-aimés dans le Seigneur. Yangonde prière ezali arme offensive et défensive aux zamba pesabiso pour tous se défendre nango pour te biso plutôt attaquer nango muyini bien-aimé dans le Seigneur. Yangonde arme yako attaquer nango yangonde ba prière de combat aux ali komona était aux ali kosala et sengel était au kasumuka na prière. Bien-aimé dans le Seigneur, oh la mouka, la prière peut être au combattre les autres, au combattre le diable, et offensive peut être monde à ténèbres, et ali ko combattre biso, monde à ténèbres, et côté comme biso na kimate, et Seigneur était biso peut être toi attaquer bango. Bien-aimé, l'arme défensive pour la nuit, et yango de tango tous ali ko invoquer ensemble, ko invoquer zombe, ko belela les secours de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, et tes zombe à côté la biso, zombe abunde la biso, Zambé, azala côté nabiso, yangonde bien-aimé dans le Seigneur. Mes Bibles et le vie étaient faites en tout temps. Natango nyonso bien-aimé dans le Seigneur. Natango nyonso tosala la prière par l'Esprit. Prière par l'Esprit, ezali prière yaba pagano te yaba tu o bazali lokolo na kati lokolo libanda te peut balobi esprit wana ezali esprit avec un petit et mais ezali un esprit avec le grand et ezali esprit ensemble yangonde okoki ko josifier le Saint-Esprit de Dieu l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit de Dieu c'est Dieu lui-même bien-aimé dans le Seigneur yangonde okoko le bateke et molimo et sala molimo et sungabiso non bien-aimé dans le Seigneur est une faute très grave, une faute grammaticale très grave, bien-aimé dans le Seigneur. Molimo azali nzombe. Et l'esprit n'est pas une force, mais c'est l'esprit qui donne la force, c'est l'esprit qui donne la puissance, bien-aimé dans le Seigneur. Yangode et tout ça la bas prière par l'esprit. Yangode tous allez quoi échouer, ba prière na biso nyonso ezali na nzoto, ba prière na biso ezali na ya molimo te, ezali ba prière ya nzoto, bien-aimé dans le Seigneur. Yangode tango ke ozali ko sala ba prière ya nzoto, yangode résultat ezalité pour être makambo. Nous sommes sur le plan spirituel, tous en a plein et tous en sur le plan il y a bomotoboité, il y a monde physique tous allez ko vivre té, mais bien aimé dans le Seigneur, tous allez ko vivre namakambo, il y a esprit, yangode esengel était au côté esprit, ce que lingi olonga bien aimé dans le Seigneur. Il y a d'abord est-ce que osayan zombe oso ndime la Yesu katina bombo na yo, est-ce que Saint-Esprit avanda katina yo peut être balobi que ba oy ba ko bondela wana ba bondela par l'esprit qui est en nous, par le Saint-Esprit de Dieu. Yango tango zali ko sala ba prière nanzoto yango de bozali komona ete eloko mokote ezali ko tambola bien aimé ko sala l'esprit et prière par l'esprit ezali ko luka atmosphère spirituelle ezali ko luka l'ambiance spirituelle bien aimé dans le Seigneur yango de
et yango de bozali komona ke ezali kokende bien te bonani epete batu mingi ba église lelo bazali koluka te ke baluka atmosphère la spirituelle te bien aimé dans le Seigneur yango de banzembo badoration pe memaka atmosphère wana spirituelle lelo banzembo ekoma banzembo forgé banzembo likolo alléluia bien aimé dans le Seigneur. Peut-être au sala la prière par l'esprit et Seigneur était se communiquer se reconnecter dans l'esprit. Il faut la concentrer. Il faut la distraire. Il faut la que mato inayo en même temps la prière, en même temps la makambo ezali koleka tout autour na yo bien aimé dans le Seigneur ezali ndenge onate et na muko la Pentecôte to kotanga ngo makambo eleka kinini bien aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, dans le Seigneur Mukolo, il y a Pentecôte, tango molimo akitaki nambaye koli, tala siko constat ba monaki bango, et ndenge nini balobaki yango ndeko nanga pete o reçu prière na yo, il faut kota na molimo ba prière ezalaka ya mbebote ezali superficiel te, il faut kota penza kati na molimo, oyoka ndenge babandaki koloba na bango. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 12 à 13. Ils étaient tous dans l'étonnement des sachants qui pensaient, ils se disaient les uns aux autres, qui veut dire ceci, tango batu wana baye kokuta baye koli, bazali koloba naminoko ya sika, bazali koloba en langue, mais batu wana bakamwe, na verset 13, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Seigneur était au langua molimo. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Ma prière n'a biso lelo, ezali inefficace pour être, ezali prière par l'esprit, ezali prière par otozo forcé kakanzoto ou bien ozo salango superficiellement, bien-aimé dans le Seigneur. Ezali ndenge wanate, bien-aimé dans le Seigneur. N'importe quoi le bien-aimé dans le Seigneur, tous allez retenir était la prière par l'esprit. La prière par l'esprit est puissante. La prière par l'esprit, yangonde et ko renverser ma forteresse ya munguna. La prière par l'esprit, les alliés prière les alliés que osana connexion dans zombe, les alliés que osali na rapport dans zombe, osali na connexion dans zombe. Bien-aimé dans le Seigneur, comme un général de corps d'armée, que azali na fond, mais azali na communication na président na yamboka, azali na connexion na premier ministre na bango. Donc li koloba ke azana puissance nyonso, azali na appui nyonso. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière par l'esprit, ozali na appui nyonso spirituel. Yangonde ndege toti koloba ete la prière est une arme et arme offensive. Yake attaquer nango munguna, ezali arme défensive pour se défendre nango. Ça là, la prière par l'esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Que ça la prière, yamunoko bien-aimé dans le Seigneur. Yangonde mutu, ezali ko sala ete, tozali ko ressurete, ete bando ki bazali ko régner tilelo. Yangonde celibat wana, ezali ko régner tilelo parce que au combattre tango nan zoto, mais pas par l'esprit. Alléluia. Yangonde prière, la prière n'est pas pour les impudiques, la prière n'est pas pour le charlatan. Prière ezali pona impolité batésité. La prière est pour le saint ezali la propriété privée ya ba saint. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Yango de ozali komona ete makamingi ezali ko changer te, mais ba prière changer prière na yo. Yango tant ya prière ezali tant ya ko sakana nango te, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu veux réussir, bien-aimé dans le Seigneur, change ta façon de prier, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Ma prière nyonso bien-aimé dans le Seigneur. Mais n'a pas les autres vous allez retenir était ce que vous avez reçu, ce que vous avez été makambo échangé. Faites la prière par l'esprit, par l'esprit de Dieu. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Yango de tokoya koyekola ndenge nini pe Jésus ye moko bandaki ko prier ndenge nini, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que vous sala la prière par l'esprit ndekolanga oko sentir suki na yo mutu ezali kolinga oko sentir ete bamsusu akomi kolela mi sezokita oko sentir bamsusu ete resengo elati oko sentir atmosphère spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur.
Alléluia. Yango de tozali na pourquoi deko nanga changer façon na yo ya ko prier. Yango de na pourquoi lelo la prière par l'esprit est puissante. Alléluia. Yango de mutu ekoki ko renverser ba forteresse nyo se telemi liboso na yo. Yango de mutu ekoki ko briser ba ligne se kangio. Yango de ezali kaka tete ba sali na nzambe ba prier pour na yo. Ceux qui ozo sala ngo par l'esprit okoki ko briser nyo se kangi bombo na yo. Ba ligne nyo soana yo moko par la prière par l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Yangonde okomona ete makambo eko changer, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Yangonde bayaki kokuta bayekoli on dirait balangwe langwa molimo, bien-aimé dans le Seigneur. Kotana molimo, plonge-toi dans l'océan de l'esprit. Plonge-toi dans le bain de l'esprit. Yangonde okoresu, bien-aimé dans le Seigneur. Yango lola eko funga melabiso, yangonde bien-aimé dans le Seigneur. Makambo ezali kosana masusu telelo. Yangonde tango ba église de réveil et banda. Tala ba vision, tala ba révélation, tala ba don de banda ki kosala bobandi kakaboye. Bien-aimé dans le Seigneur, va prophétie qui dit, alléluia, va parler, va vrai parler en langue et bandit. Oh, tout le monde alléluia. Et d'aller en gros, t'es bien-aimé dans le Seigneur. Tika, ce qui va balaki, ça y est, il y a kolobalang, balaki, ça kango mutute, et tika la na mutute lokola, langue, oh, biso tout seul, bana mukilo, que lobi ozonge la kakawana, non, tant sous les lobes, qu'on pèse langue, ya boy. Lobi va prêter à la Saint-Esprit, à Zadine Zombe, il y a multitude, il y a diversité à koko ya teke kaka langue mokwana okoyoka kaka maloba na bango wana ya lelo wana langue wana kaka yango mokwana lobi asongela ngo non, bien-aimé dans le Seigneur ezali teke wana te. Alléluia. La prière par l'esprit de Dieu yango de mutu eko renverser ba forteresse yango de mutu eko fongola yo nzela yango de mutu eko koisa ba géant nyonso ba telemi liboso na yo. Alléluia. Pourquoi les toluka atmosphère spirituelle wana toluka yango. Alléluia. Au nom de Jésus. Yesu kombo na yo mokangoli. Yesu oyo kaka mabondeli nanga. Yesu otombolaka mokwei kombo na yo eleki nyonso temba Yesu. Ozotala fukama, sois concentré, bien-aimé dans le Seigneur. Et kota na molimo Yesu kombo na yo mokangoli. Yesu oyo kaka mabondeli nanga. Yesu otombolaka mokwei kombo na yo eleki nyonso yemba Yesu kombo na yo mokangoli. Yesu oyo kaka mabondeli nanga. Yesu otombolaka mokwei kombo na yo eleki nyonso. Yaka banda na motema nanga. Yaka banda na bomoi nanga. Yaka banda na motema nanga. Kombo na yo eleki nyonso yemba Yesu kombo na yo mokangoli. Yesu oyo kaka mabondeli nanga. Yesu otombolaka mokwei kombo na yo eleki nyonso. Yesu yaka banda na bomoi nanga. Yaka banda na motema nanga. Yaka banda na bomoi nanga. Kombo na yo
les kinyonso balukaka atmosphère ya boye spirituel yango tongo ya boye ofukami okoti peza nanzembo yaya okoloba langue kutu mutu atindi yo te oko prophétiser ata kutu ozayo moko oko prophétiser parce que molimo nzambe yende asalaka na badoration. Alléluia, alléluia papa. Et vanda katina motema nanga, vanda katina bomo nanga, kambanga i papa, mimonisa, Seigneur on a péché motema nanga, na pourquoi alléluia, alléluia papa na lingi nazana yo. Et je veux être avec toi, je ne veux pas être ailleurs, je veux être à tes pieds Seigneur. Alléluia, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le Dieu de toute la terre, le créateur du ciel et de la terre. Alléluia papa, merci pour la parole nayo. Et Seigneur notre Dieu, nazanga Seigneur connexion te, na pourquoi alléluia, nazanga réseau te papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui nano pesa motema na yo te pa inanzambe, et même dans ma prière ya boy, pesa motema Seigneur, na pesa motema nanga, na pesa papa. Alléluia, donde vanda katina bomo nanga, donde sala katina bomo nanga. Pourquoi, oh bien-aimé dans le Seigneur, la prière, yangonde mutu ezali tellement combattu parce que le diable sait que oko combattre et nzoto na diable babundi sakami yango tika nzoto na yo et pas inanzambe. Seigneur notre Dieu, tikete Seigneur, il est écrit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Papa nzoto nanga et dans la temple ya Saint-Esprit ya ndeko nanga et nzoto na yo et dans la temple ya matongite, temple ya masumute, mais temple ya molimo santu nzambe zwa contrôle, ya nzoto nanga zwa contrôle, ya corps, ya âme, et esprit nanga, et je vais être utile à toi. Alléluia, la prière puissante, la prière par l'esprit. Seigneur notre Dieu, molimo santu nzambe kambanga et papa, même Seigneur, n'a retrouvé le chemin de la prière par l'esprit. Alléluia, nzambe tata, la prière, il y a concentration, il y a prière, il y a mutu azali plongé dans l'esprit. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. L'église est devenue faible parce que ma prière est allée kaka superficielle, et allée kaka ma prière est forcée nzoto buka kata nanzoto non. La prière est spirituelle, la prière n'est pas charnelle. Alléluia, Seigneur notre Dieu, connectez-moi Seigneur, branche-moi au Père. Alléluia, molimo santu nzambe, branche-moi, connectez-moi. Alléluia, alléluia, dans mon ankimbo na yo, au nom puissant de Jésus. Alléluia, nzambe tata, mimoni sakat na bomo nanga. Seigneur, toi qui fais de tes serviteurs de flammes de feu, salangaï flamme de feu, ma prière n'aïe paix la moto. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, ma prière personnelle, zalakape, na initiative personnelle, yako bondela, yako luka, l'atmosphère, wana ya prière, yake ozi, adoration au thé, au fukami, aux ali quoi adorer zambe. Alléluia, yaya, okomona kutute, okobanda kosanti, okosanti malobana yo, okutu ebandi kobunga, okoyeba kutute makamunini ezali koleka. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, merci Seigneur notre Dieu. Et pour cette parole de ce soir. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Yangonde tous allez continuer. Kobonde l'ensemble. Le collège la prière agressive du soir. Tous allez kobele la moto l'ensemble. Yangonde mutu azali connecté mutu azali par l'esprit. Yaya. Yangonde kobele la moto kopé. Moto eli kutunano asisa nano malobate. Alléluia, hôtel ya bar moto ekita. Alléluia, il est l'autre comment kobele la moto maison kita kaka tezo pelate ponani et tant ozana yo ensemble mais osa connecté te. Alléluia, osa branché te bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, sois branché par l'esprit. Alléluia, sois connecté par l'esprit. Alléluia, obele li moto na kan ya bayine nanga. Alléluia, moto et tout ma œuvre non c'est le diable quand il a bomo inangai. Alléluia, Père de gloire. Alléluia, je prophétise le feu. Je déclare le feu ce soir. Alléluia, d'accord, consumer maladie et consumer célibat et consumer
la solitude, la galère, la misère, la pauvreté. Yaya tala ba makambongo et fanda kat na biso belebo. Mais tant que toujours ça la prière kaka ya mbebo par l'esprit, yango zomona ke ezali ko persister. Alléluia. Yaya kota par l'esprit. Alléluia. Na pelissimoto. Au nom de Jésus. Alléluia. Babo tout nyonso ba malédiction nyonso ba malchance nyonso. Ma mauvaise sort nyonso au nom de Jésus. Yamba moto la nzambe tumba nyonso. Tango kitaki. Alléluia. Na tango ya Eli na mabanga na etumbeli na bakonye na maye etumbaka na maye. Yaya yango depwete tozalaka connecté te. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Moto l'ensemble. Et nini ba imposa yo, ba mauvais sort nyonso ba jeta yo. Moto na pourquoi lelo. N'est-il pas écrit que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable? Œuvres nyonso ya diable. Na ndako, na bomo nanga, na ministère nanga. Alléluia, na corps, na âme, l'esprit. Alléluia, œuvres nyonso ya diable. Moto l'ensemble, esprit nyonso ya œuvres nyonso ya diable ya sorcellerie na kati ya famille na bino ya. Kindo kezali coopérer ti lelo yo mwana nzambe oza na famille wana non po nani yango detila ya prière yango wana tant que obundisi yango te e coopérer tant que obundisa milimu ya famille te yango deso obundisa yango moto. Alléluia. Na betata na misika bandoko ya famille na nga bakutanaka moto l'ensemble na ba prison na bango au nom de Jésus ba prisonnier nyonso bazali ya famille bobima mabala bima. Alléluia. Yaya ozo balate oyebini pozo bondela te kokasate pozo sambela mais il faut prier mabala kanga makuna na chela. Alléluia. Yozo lukalibala la poto yaya eko yate bunda na prière. Et ni nango ezali kokanga bongo na yo moto na nzambe tumba yango au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ezali temps ya pourquoi tozana ntango moke me na bayini na ngai nyonso oyo nyonso ayebi likambo na ngai moto na nzambe elanda ye. N'est-il pas écrit que papa yo ozali le feu de vos rangs? Papa a dévoré oyo nyonso ayebi likambo na ngai oyo nyonso ayebi likambo ya bana na ngai oyo nyonso ayebi likambo ya ministère na ngai oyo ayebi makambo ya libala na ngai oyo nyonso ayebi likambo ya finance na ngai moto na ennemi na ngai papa moko te atikala na kimia. Alléluia. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Bandoki bino bozotika bango ndoki moko te opéré na kati na famille na ngai au nom de Jésus. Moto elanda ndoki nyonso au nom de Jésus. Et na pourquoi alléluia. Verset 18, verset 18. Et ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Na lié bandoki nyonso famille na ngai na pourquoi lelo ndoki moko te a opéré. Ezala na balabala oyo na quartier oyo ezala na immeuble oyo mandoki nyonso l'esprit balefiga na lié bino na kombo na Yesu yaya soki olie bango awa na se na likolo mpe bali yango baprière par l'esprit yango wana ete tozali en connexion na lola oyo nyonso ozali kosala likolo ezali kosala eli ya batindelaki ya basoda na chef ya basoda alobi ke soki si je suis l'homme de Dieu comme tu le parles alléluia moto ekita moto ya molimo te ndenge tozobela ya molimo te moto ekita bo etumba chef ya cinquantaine au nom puissant de Jésus. Tobandi kotika butu na biso na maboko na nzambe Père de gloire butu o na maboko na yo grâce na yo nzambe ezali likolo na biso yo te mutoloba ete moko te akoya koperturbe pongi na bino papa moko te pongi na ye ezala perturbe na pokwa lelo protège nous. Alléluia. Bondela bien-aimé dans le Seigneur bondela yango nde naza na posete na mema yo na prière par l'esprit yango nde okomona ke oyo ezali nga par l'esprit omoni ndenge ozobondela ya kovandela na mbetu omoni te ke olaleli otie telefone na mutu okoya koserveille prière ese esilaki bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Yango nde komba alléluia. Tambula ndako wana ezala yo alobaki na Ezekiel mwana mutu va gauche va droite alléluia va gauche va droite nasima prière eza nango kuta ata 1 heure te nasima oke na yo kolala. Alléluia. Ndako oyo papa je ne veux pas cohabiter avec un esprit maléfique avec un démon na kati ya ndako na ngai non na boyi na kati ya bombo na ngai na boyi butu oyo papa pongi na ngai na tozo plonger ba pongi na biso na makila na Yesu pongi ya bana na makila na Yesu pongi ya mwasi na yo na makila ya Yesu pongi ya mobali na yo na makila ya Yesu. Alléluia. Butu oyo ezala butu ya kimia papa
Annonce-nous de grandes choses. Parle-nous, papa, tu vas les bananes. Et annonce-nous de grandes choses, des choses cachées, des choses qu'on ne connaissait pas. Au nom de Jésus-Christ. Papa, levez la vision dans ma vision nocturne. Levez la vision dans ma songe, dans ma rêve. Alléluia. Alléluia. Père de gloire, Mimonissa, Katnabo, mon vision. Érige un mur de rein infranchissable, Père. Au monde des ténèbres, bah, mon angote, mais bah, pense à un miroir. Alléluia. Alors, maintenant, Ézéchiel, que moi, je te ferai comme un mur de rein. Hey, Bible, Seigneur, Salabiso Baboutou Alelo. Nous allons le mur de rein. Mur de libété, et pas à ma vie, on a bango, et pas à bango. Au nom puissant de Jésus-Christ, Makilana est à la couverture, Yamoko Namoko. Père de gloire, mon pangana, la porte, Yamoko Namoko, Beta Maboko. Mon pangana s'est multiplié. Ingalité, Bible. Et tant qu'on est Ézéchiel 21, comme on a l'ouvré Ézéchiel, si on bête ma boque, mon pangana et s'est multiplié. Sur le plan spirituel, tant qu'on bête ma boque, et s'est multiplié comme un belé. Ketina Chela, Ketina Bekol Nabino, et Ketina Bazadiko Bundisayoana, Moupangé Badiko Landabango. Au nom de Jésus. Qui m'y a yo Zambetata. Seigneur Tango, Ram Sabisolo, Binatongo. Hey, Nakimianso, nous te promettons de te donner toute la gloire. Banangazala, Nakimianso, mon côté assis sauté. Peuple, Pessinga et Nakamba. Papa, battez la bango. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous. Et qu'il vous accorde la grâce en abondance, grâce et la prière par l'esprit. Et quitter la moko na moko. Tobandako prier par l'esprit. Ya basakana na prière. Alléluia. Yango tango tozali kosanga na boye na pesa kabino tango nyonso psaume 133 verset 1 à 3 que tango tozo sanga na boye yango kosaka na prière te yango nzamba kitaka akitsaka la bénédiction yango nde tango tozali sima na yo diable azo combattre vie de prière na yo nzoto ezo combattre vie de prière nzoto elinga prière te. Alléluia. Diable alinga prière te yango de azo combattre yango ozo lala ozo prier kutu ya kovanda mawa Mawa, colalaté, bien-aimé, ton le Seigneur. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant tourne les regards vers toi, qui te donne la paix, qui te donne tout ce dont tu as besoin. Et pour la vie, la vie, et pour la piété, comme un homme spirituel, comme une femme spirituelle, un homme de prière, alléluia, un homme de bateau, il y a prière, au nom puissant de Jésus, alléluia. Que les yeux de l'Éternel qui parcourt toute la terre te localisent ce soir. Loboko n'ensemble finikayo, et kambayo, et tambusayo, nakombo na Jésus Christ. Oh mon ennemi n'ensemble, bien-aimé, dont le Seigneur n'a bomo inayo. Alléluia. Alléluia. Yo oyo zali kobele loboko n'ensemble na e bikisayo. Yo oyo kangama na ba chaîne au nom de Jésus, na brisé par le nom suprême de Jésus, n'a brisé ma lien, ma chaîne, se kanga bombo na yo na buki yango. Alléluia. Sois libéré. Sois libéré. N'a déclaré délivrance totale la bombo ya moko na moko. Zambe dalkasima maruba ya basali na yo. Alléluia. Koki sa délivrance totale. Pour la banane na yo na bazala dans zoto ba comme esprit. Tout comme esprit bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Zamba visité yo, zamba pensé au manamisu. Alléluia. Zamba batte la yo, dékonanga. Zamba dans la solution, il y a un problème là yo. Pourquoi les lots? Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Acclamons, acclamons, acclamons. Faites toutes sortes de prières par l'Esprit. Alléluia. Tant que vous allez kaka mutu anzoto se plonger na yo na esprit te, na esprit ya nzambe te, yango nde ti okokufa na yo kaka problème na yo esilité batu ya molimo nde batu baza na elonga yango nde makambo yo epesemela bango to retenir na pokwa lelo la prière par l'esprit est puissante yango nde mutu ko renverser nyonso ezali boso na yo yango tant que vous allez dans nos superficiels, yango eloko moko te eko changer bien-aimé dans le Seigneur. Yango de tina o tozali ko ila poko nyonso
était tokoma ba homme et ba femme spirituelle. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi nous sommes tous allés na oisika yaka était tobonde le bosako kende kolala mais ya mercredi zaka singulièrement kaka pona banana biso pe pona mabala pe pona mabota yaka était tobonde la invité pe baton susu tongo nyonso ya kobanda lundi ti vendredi nangonga 6h ba er nyonso na zopesa et zali ba er ya Bruxelles ya pourquoi 21h ya tongo 6h mais samedi na dimanche pendant des tozaka penza na butu à 5h30 la mukaka était obele l'ensemble les konangai tous les dimanches nangonga 18h sur la 2 LRDC TV2 yamgonde tozali na enseignement biblique kende pe kuna na deuxième chaîne LRDC TV2 au s'abonner kuna koete umona makambo pe ezali koleka kuna. Et tous les samedis, nangonga 18h, tout ça n'a plus ou moins 20 minutes. Intercession pour Natina Congo, yaka été tout intercédé pour na Congo, décolanga. Na description, ogokuta ba coordonnées na biso, pe na ba coordonnées financières, été beau contribuer pour na msala nzambe, décolanga. Et pe ndenge tozali en direct boye, hôtel na droite, ya chat na yo, pour qu'on mona symbole, ya dollar, ce que vous avez na téléphone, mais na seya, il y a chat nayo, ce que vous avez un ordinateur, au PESA était offrande nayo en direct, et quand on est sur le biloko en ligne, il y a nango difficulté. Ce qui quand on clique, quand on achète et na symbole wana dollar, vous senga yondenge senga abiso ke to futa biloko en ligne, montant oyo moko kotia, yamonde bangonde bakokata, ndekolanga. Nango soki na no sabona na no tete kolanga s'abonner pour le coup d'ensemble, s'abonner na yo décolanga, beau partager, mais beau ça là commentaire na bino surtout nazali ko insister décolanga na gauche ya vidéo na yo place ba commentaire wana yango de mutetika la libela o ya chat yo ça comme moni plaisir na après temps sous 30 minutes YouTube alongole yango OK de zo commande mais o wana etika nango libela okoko loba opesa taba tumbote olobi atali loba moko ezali malam mingi ndekonanga bosabone basabona kamba la moko soki oyebite tuna mais soki bozali kokota eloko ya liboso bo like na nos vidéos ezali très important pour na YouTube ndekonanga tanto komi na suka tokutani susu mukolo alobi dans une autre prière puissante du soir avant de se coucher en paix. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen.